Papson Mapungi, au Monique Piana. Aïe, Fali avant. On va te là qui a donc Maramboy qui est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City. Bien notre chers fidèles de l'émission Talalino, je sais que vous êtes nombreux de l'émission Talalino avec votre humble serviteur et le combattant de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain. Julien Botala Talalino, j'ai vraiment plaisir pour recevoir mon précieux frère et ami, mon frère Ken Piana Makisembe Topale. Tous années na plateau la biso ya film si vous avez tout solo là oui ba mingi ko oui ba quitter par rapport à ma question d'actualité. Un grand merci na ba tout la biso partout dans le monde. Un grand merci à Yaouli Michel Konamboka, le quartier LTD, service traiteur décoration et déménagement Katia France, Galon Tonodio. Un grand merci à tout la biso, il donne tout sauf la mort Dieu c'est qui vous multimillionnaire. Formule magique. Quant à moi, je tiens à remercier mon très cher frère, confrère Nakatia France, Naroi, mais c'est le journaliste Chameau du désert. Chameau du désert. Il est combattant de la presse congolaise, il est sur mot de Emson, Chameau du désert. Il est sur mot de Naibiki, ça en tout. Quand à la bisso, partout dans le monde. Malolo Timba, alias Aurore. Il est sur la mot de Ken Pianamakizé. Ouais, bonjour. Dans la lélo, je l'ai boté à la table. Je me dis que tout le monde a sur le lélo parce que dans 18 mois, il y a formation dans la Belgique. Je me dis beaucoup de gens qui sont vraiment concentrés. Je me dis que la formation. Exactement. Dans la rédaction, parce que Nzambe après singa lelo diplôme na kati ya mboko Belgique. Na remercier Nzambe na ngai parce que makambo ngo to bandai ka neti maseki Julien toke jour asuka toke sala examen na mindele belé bato belé bakatani Nzambe asunginga quand même dans ce diplôme ya makambo o esalaki pena ken piana alimwa à visibilité te. Moi je pense en tout cas makambo sili na minitio awa siko to komi siko ko lukasiko ba contrat moko siko oyo kozindisa biso lisusu. Mais pour le moment naza siko libre na osenga pe bandeko nyonso tu oyo boyaka poto boluka bo s'intégrer na makambo etali ba formation misala yo pe félicitations na yo parce que oza pe na kati ya misala ya intérim ya mboko oyo eloko toza yango besoin ya mwana vraiment tola la formation de l'ISNASI voilà. Ken Piana Makizembe depuis tozalaki na yo na aéroport ya Zaventem bato bamonaki fami ka babengaki nga mpona publiaki baimage babena félicité yo puis nasalaki yango me nasali yango suko batatalaka biso bamona vraiment nakomisia mais tobetana baquestion d'actualité na biso par rapport à merci nano premièrement parce que okosote leloko wana te oyebi ke vole wana ekomaka 6 heures toujours bana bayaki madame ayaki vole ekomaka 6 heures. Ce n'est pas n'importe quel ami oyo akoya koede yo na moma wana boyamba bana. En tout cas merci Julien Botalatala na bolingo oyaki olamuki epano 5 heures ozwi batrain oye koaccompagne nga olobi na bana wana baza ya biso parce que biso na presse ifo toyebake bana na Julien baza bana nga baza ya Julien. Donc on se sacrifie qui bena to pasaki journée mobimba to sali ba démarche elekaki nango pe bien bana pe baye na poto basupe bikanda na bango makambo na bango pe ezokende nango très bien. Donc merci d'abord.
Merci beaucoup Ken Piana, la famille, tout ça déjà famille. Pour nous, tant que vous avez à Kinshasa, nous avons bagé au Simba. Il y a qui est Simbité. Selon Bisso, c'est le Bakakil, la Bisso, mais là, on a mis ça salut tout le monde, merci. Il y a un moment où on a quitté, la Hollande a eu petit partout. On a ma camion, mais quel peut être la question d'actualité, la Bisso. Tout le monde est artiste et musicien, Kofi Olomide, Antoine Akweta, Ndenge Marie, Yohana, Nassidi et même Tina Sibi, votre pression par rapport à bon, pression nanga na félicité na no sœur na biso Cindy na ndenge babali officiellement na l'état mais omoni makambo oyo ya matala na ya biloba loba nde ezoboma communauté na biso. OK. Sœur na biso Cindy Lekera asala biso vidéo awa ya koloba ke babala coutumièrement na famille na 2012 babala civilement na commune. Alors bango asenga pe défi bolakisa ngai manche oyo Kofi abalaka avant kobalanga boye na boye mais biso Congolais mo boye pe tozalaka pe bazoba te ke bato bayaka kosakana na biso kaka boye Cindy azwi biso bayuma na ye aya komanipule biso ya kotuna biso mutuna ya munene boye ke bolakisa ngai mwana mwasi oyo Kofi abalaka avant ngai tandis que Cindy abosani ke Kofi Olomide aza parmi ba artistes oyo basala ba 70 mariage na bana basi. Kofi abala déjà ba danseuse ebele, Kofi abala basi ebele, ba mama ali esiko toloba balaka bango te. Ade motema nanga Kofi abalaka ete. L'artiste musicien Kofi Olomide azali artiste oyo soki toloba Kofi aza artiste ya munene na Afrique. Aza artiste oyo ayebi nanu respect ya mwana mwasi parce que Kofi azalaki ko respecter mama ami makasi. Kofi atikala kosakana na mwana mwasi moko te na mokilisa a honorer ye pa ba parents. Yango somona na ba magique wa wina Kofi abala bango officiellement coutumièrement we Kofi apesa ba mbongo. Parce que Kofi era azwi nzoto. Non, tokende malembe jile botata. Totelema na question ya Cindy Lekera quel phénomène. Kasi nazokenda ko Bate yo za kasoki tokenda kos Musande musutu telema côté ya libala o nanu tosisi yango te. Ah OK. Sikoyo jile botatala na yo comprendre vient na biso Kofi Olomide na Congo na biso. Bato baza mayele na Congo na biso baza bato mibale. OK. Ezali Kofi ezalaka na Joseph Kabila. OK, comment ça? Baza bato moko très compliqué o comprendre bango te baza ba phénomène bayaka après 50 ans ou 100 ans. Bato ya mayele ya bongo neti Kofi na Joseph Kabila ba phénomène. Na sens que Kofi Olomide lelo soki totali gouvernement lelo na mona mutaleki Kofi na mayele azate voire même yé moko président de la République o apesaki Kofi Olomide passeport etaki ambassadeur ya musique apesaki par complexe ya intelligence o Kofi aza nango même yé moko président de la République avec ba capacité oyo artiste aza nango même nga na za président de la République na comme na niveau ya bongo oyo Kofi aza nango te parce que Kofi c'est un intellectuel, tolongola pena, tolongola makambo musique, tolongola ba base nyonso to eleka na musique. Kofi c'est un intellectuel. Et moi bozomona musique na biso ezalaka na limite moko boy o musique na biso esukelaka na succès. Kofi Olomide lelo ateki musique na ye kombo tekami na Afrique mobimba parce que ayebaki aza na technique ya commerce, azali pe na technique ya oteka kombo na ye. Ndeko nanga jile botalatala Kofi Olomide alakisi kaka kukumese ya Gombeke ozali leki na ngai na mbula ozali pe leki na ngai pe na biki ozali pe leki na ngai na intelligence intelligence na biki na mbula na mama no so ngo bani parla parce que biso sto mona dit Kofi Olomide artiste musicien Kofi Olomide asalaki procédure na ye normal pour na kokoma na niveau que Bougomès qui est représentant ya gouverneur ou soit président de la République ya commune voilà a télémisi ba maremi ba ça c'est que balanela ki procédure na bango normal tango ngolo ba ke ala ki siga de ki bona mele ngolo ba ni ke je le botata la talaka Bougomès
na ignoré na ngai te babourgmestre baza bato bareprésente président de la République dans toutes les communes. Mais côté la bourgmestre akende kosalela asalisa cérémonie ya mariage civil na sentiment ya artiste. Abalisi Kofina Sindi, abalisi Kofina Sindi na bakombo ya na bakombo na bango ya scène. Donc Julien Botata soki toza na pays oyo eza pena pays ya mibeko ndeko na biso bourgmestre ya Gombe azali ko mériter 20 ans de prison, azali ko mériter azala condamné à mort. Comment un bourgmestre oh balatisa toge elamba ya lokumu okende ko présenter biso ke tozo présenter mariage ya Cindy Leker na Koffi Olomide bakombo ya scène ya musique. Ok. Pour comprendre que akutani en face ya un intellectuel oyo aleki va mokonzi oyo azo représenter la commune ya Maele. Koffi c'est un intellectuel, Koffi c'est un caméléon, Koffi c'est un malin. Asakani tina bourgmestre en plus asakani na n'importe quel bourgmestre c'était. Bourgmestre c'est pena ya Gombe. Azuna no mariage à longoli yango na commune. Amemi yango na maison civile kuna bazali baki place baki ko sala on est normal parce que au choix mariage au choix ko ça pour déplacer na bourgmestre c'est selon des règles sikoyo ba condition ko faire respecter na ba condition na ils normal voilà ba ko sala pe na ndako ba ko sala pe na parc sikoyo mariage wana o basali mariage civil ezate ke bourgmestre azo présenter Koffi devant scène ya musique ezali mariage civil. Il fallait attendre nyama na kombo na e. Atoni akwepa olobi deza kombo ya Koffi te. Eza kombo ya joueur moko ya Ganae. Mais azali na kombo ya Koffi ezali kombo ya Koffi ezali kombo ya joueur moko ya Ganae oyo papa mbasika biso ke à l'époque Ganae azala ko beta match azala ko beta makasi azala na succès à l'époque. Koffi Olomide azoka kombo wana asangisi kombo ya Koffi o a joueur na Olomide o ezali kombo ya oncle na RC. Siko eloko esali ngai pasi kotala kaka na kati ya mariage wana Cindy comme annonça biso déjà que ya bala civilement depuis 2012. Donc Koffi abali neti kululu na pena ya mwana mwasi ayebaka. Cindy yemoko bayebisi elakisa alliance Cindy azotala ba mouvement bato basimbi téléphone tata mwasi kitisa téléphone noko toyaki awa mpona kosimba ba téléphone bote bokata ba video bozosala siko Cindy ayaki abunda ou Cindy ayaki asala nini kote wana quel peut kobosa te ba règlement d'intérêt ça le rappelle na mama kamnyo surtout mona pe ba mariage mususu par exemple il y a pasteur Marcelo tant asalaki mariage na ye alobaki ki ba selon ndenge bayokanaki ke batelefone ekota te to mpe bacaméra ezala te eza normal so bayokanaki makambo nyonso parce que je pense même pas na niveau ya Koffi Olomide soki alobaki asala yango live ezala direct anga asala soki anga abenga chaîne nationale ki RTNC angaka abenga soki anga abenga bajournaliste nyonso même ya monde anga atya mbongo na ye asali bango invitation yango asala wana opesi exemple ya pasteur oyo aza nakoloba nde na pese exemple parce que monique na ba diminution so peut inviter nous ba église na on opesi exemple ya pasteur a sérieux parce que ndango opesi exemple ya pasteur Marcelo opesi exemple ya pasteur Mukuna opesi exemple ya Denis Lesi somona ba biloko nde tozoboma Congo Julien Botata oza journaliste ya munene kozwa bato ba osala ba aventure na bonzambe te opesaka ba exemple na bango tosala émission ça sérieux Julien bato bayebi yo osala ba émission politique osala ba émission ya kosunga bakoro efanda na ba moki wana bato kunda bazate osala ba iloko sérieux makasi o bato babetela ko maboko na ba exemple pesala par exemple bato baza sérieux quel pena la Bible nous dit ça dossier ya Mama Blanche tozana dossier ya Mama Blanche awa biso toyepo toloba Mama Blanche te tolobela makambo kaka ya Koffi Olomide Mama Blanche lebi tozo mama Koffi Olomide so tali bezaka ka ba influenceur c'est-à-dire que ba youtubeur ba nande bazotombola kambo makasi koleka voire même na famille na bango moko quelque makisebe mais Julien est-ce que sérieux ou bien moins sérieux est-ce que tu as des preuves ou exactement ce qui va dire que quel pena ou sa justice mboka que passer Marcelo aza aventuré na Camden
photo ezaka ke Ngana tomona bengi matière aventuré ye yango yo tomona na ba justice te nabengi aventuré te mais dossier na ye wana il faut bakata yango ntina suka po tojuge sikoyo ke aza aventuré oyo eza aventuré te mpo eza makila mutu nde etietanga eya dossier monene il faut ekoma na garde de justice babakasi arreste à vérifier par Voilà. bref na bato kasi nano dossier esili te sikoyo yo okotisa kombo nde awa bamama ebele baolela bamama ebele bazosenga na nzambe ke marcelo oyo kasi te basenga marcelo 2026 esila te alanda mamana donc eza makambo ebele oyo bamama baolela chaque jour mama baolela keni pena tozonga côté ya artiste monsieur Kofi Olomide na mariage civil basalaki mpona keni pena si je comprends bien na bato batali biso partout dans le monde keni pena aza d'accord te komona ke Kofi Olomide normalement pa bana kombo na ye c'est-à-dire que non utalatala poste non du fait prénom Julien to pe kombo mo Christo GFT kombo ngana tango na baki batel ba pesa nga GFT c'est-à-dire que mpona yo Kofi Olomide fa bana kombo na nyonso donc mpona onyo yebisa nazopesa ngana nazopesa pena Kofi foti côté wana te parce que Kofi azali mutu oyo ye azalaki na ye kaka barepresente ye ebukumese ne barepresente biso Kofi na bakombo ne ya basene apresente Cindy na bakombo ya basene ça veut dire que Cindy aye libala oyo mama Liabel ayaka epata bulei bapesa ye lupango afandaka tosombeli yo me ata bulei akufi kolo lupango abimi ke lupango ezalaka ata bulei te me nazoyebisa mama Liabel ata bulei asimbisa ye mama na touche donc elakisi ke jour Cindy akodéclare ke Kofi akufi babien tokabola na balia na badidiston balakisaki ke yo obalaka monsieur Akwepa Antoine te yo obalaka Kofi Olomide oyo ya seni ya miziki Kofi mpe soki Cindy akufi soki esengi famille na ye baya kodéclare makambo etali libala ke obalaka mwana na biso bosalaka communauté de bien Kofi akolakisa bino akosenga famille ya Cindy ke olakisa ngai preuve ya document oyo ezolakisaka ngai nabalaka mwana na bino. Alors si je comprends bien Ken Piana eza loko ozosunga Cindy le cœur ou soit ozofungola misu ou soit ozokochola ye parce que tango Cindy le cœur akoya ndenge olobi tosango kaka na toke na hypothèse na yo ke lobby ekomi ke Cindy le cœur ça va tango ekoma ke lobby Cindy le cœur balandela babien na bamakambo sur la communauté de bien na identité ya Kofi Olomide ezali kotalata na lifete ya Julien aliba otala kuna boye tala lelo botala tala e donc c'est-à-dire bakuti makambo o scène tala lelo botala tala c'est-à-dire que toroba ke Kofi Olomide a manoli non seulement beaucoup mais c'est na Cindy le cœur ou bien mais jile botata ya nazo so na bina Congo na biso batu ya mayele bazami bale o baleki Congo mobimba même yema au président de la République ya biki Kofi aleki na mayele imaginez-vous Kofi ayebi ke Cindy oyo adimi na ye kobalanga mpona intérêt mpo na age na ye akondimanga papa 70 te tosala mariage mais ye mpe etanke maître parce que bokomesa alobi bakombo oyo ye akomaki na papier yango bokomesa azotanga mpo bakosa biso na koloba biso tokosa bango na ondima donc Kofi Olomide ayebi ke mwana oyo andiminga na age ya 70 ayebi ke nga na umela na nga te ayelani nde babien boyo ozomona te affection po Kofi Olomide kodike na par rapport ya acte ya Kofi Olomide kolakisa Cindy le cœur bolingo oyo basi ebele bakoloba mange nyonso bakutane Kofi alakisi bolingo bongo Cindy alakisi bolingo mais Kofi atielaki ye liboko boye ayamba ye deva batali ye mbanga Cindy le cœur atiaki boye te Cindy le cœur atiaki boye Kofi asilikaki ya liboso ya bukumese parce que Kofi atie boye bayamba na Cindy atie boye Kofi atie pena na miso ya bato bomoni atie pena boya azolakisa bato boomona comportement na ye liboso ya bato atie pena boye nabike Kofi Olomide mpe aza mpe mwana mokete aza mpe mayele te po akoma na point ya komema so tomoni na baclip bakolata na baalliance eza eloko mosusu me ya komema eti na leta ndenge olakisa ke Cindy aza moto mpe azobakisa implice epa na ye esalawa mpe na plaisir moto neti nga tiai na bala liboso ya Kofi non eza biloko ya soni ke babiso bakeni te wana bambongo ya malonga te nga na bala liboso ya Kofi
sikoyo bokomesi ya Gombe oyo asali mariage na bango ye mutu asalaka mariage na biso mpona nini bukumese otanga ngai na kombo na ngai mpe na oyo eza badokima mpona nini otanga patience bofenza otanga ye na bakombo na ye eza na dokima osereferaki na bakombo ya dokima ya Kofi pourquoi otangeli biso bakombo ya scène seki eza kode na bino oyo Kofi asakani na yo ngai na osenga l'état congolais soki boza pena sérieux Bukumese mérite même être condamné à mort Bukumese azo mérité akende prison ya soki bakangi Bukumese oyo akei prison te c'est le Congo eza so na valeur te parce que un Bukumese représente le président de la République. Comment un Bukumese peut tomber au piège d'un artiste congolais? Kofi représente quoi dans ce pays? Étant un ambassadeur, un ambassadeur de la rumba congolaise, titre honorifique, oh chef de l'État PC un complexe qui est confié à l'équipe na Maël. Ndeyo Bukumese peut au quotidien même erreur. Mais tous à la paix quand même sérieux na Congo ce qui est sérieux c'est grave. Maï ba ezobeli ça va tu typhoïde maï ya sérieux exact. Hôpital ya sérieux exact. C'est pas Bukumese ya sérieux ba salate na kati ya mboka to trouver normal. C'est pour la première fois depuis monde ezala monde Bukumese azobali sabatu na kombo ya scène. Na mona mariage ya Fiston Saisai. Na mona babenga Fiston Mavinga bakoti ba kombo na ye. C'est pour la première fois na mona théâtre ya boye. Siko Bukumese soki batie na kashote soki akei makala te. Exemple nini bakopesa na Bukumese mususu. Merci beaucoup na message ya Ken Piana Makizembe. Un grand merci à la carte qui gagne Aigle Bijou Masinga. Merci beaucoup na yo. Bijou Masinga to pese ba mbote Bijou Masinga. Merci beaucoup na yo. Les blancs de Bruxelles, gaz encore et toujours gaz. Bayebi. Nabi que tu continuer yango. Merci beaucoup na batutu ba otala biso partout dans le monde. Mais si les siko ozo kota makambo te. Ngana osenga batu ya service ya année. Service ya demiap. Bukumese oyo. Soki bozala na bakasio ya sia mabele. Soki bobeta ka film. Comment bien bozala petit peuple de phase de pénition. Bata costume phase de pénition. Un Bukumese qui fait des choses comme ça au pays, un grand pays comme Congo, on peut laisser un Bukumese. Le Bukumese là mérite 20 ans de prison ou 50 ans de prison. Merci beaucoup Ken Piana. Est-ce que tu as eu le temps avec ton papa, ton artiste qui est Kofi Olomide parce que vous avez un paiement mingi, est-ce que Nathan yo mona ki avant que tout soit là que vous avez quitté au solo na ki mona ki non pourquoi ça là qui likambo je sais pas pourquoi vous avez quitté au solo na Kofi Olomide pour ça lui passe makasi il faut bango ke libala oyo sindi face na biso merci parce que Kofi alingaki asipasa la ngwa kuku photo ezala te caméra ezala te et na yo ki lisolo oyo na 22h na loba ngai tongo ifo na sala diskambo makelele ngai ti omoni ba video ya Kofi ebimi ti omoni ba photo ebimi makelele na ngai na sengi journaliste nyonso ya Congo kende kolala liboso ya nini commune ya Gombe Kofi azosala mariage lelo azoboya photo na video bokende bo filmele biso ye pena Kofi aboyi photo aboyi video apesi kombo ya scène pona yo sikoyo mabati ba olanda ezalaka te alingi frappe omoni ba oyebi ya elo na kumisaka nzambe na mayelo Kofi aza nango soki azalaki kaka na molimo ya escroquerie ya alinga frappe l'état wana nde budget mboka de Kofi asali yango tellement kaka nzambe apesa ye doza la artiste ndi loko tobikaka yango moto alobi jete masuka moto Kofi aza yuma te Kofi aza yuma te en plus sindi bakangaki bakaka te quand même au nom de l'amour ba bien on peut sindi ozoya luka o hérité vi aza na mapango ebele te vi aza na 4 parcelles
yo ozomonaka carrière ya Kofi ya monene wana asala ba 40 ans de succès. Cindy eloko nazoyebisa yo Cindy Kofi faire aleki na nombre ya mapango. Oh. Faire ekola Jésus de Nias aleki Kofi na nombre ya mapango. Bato tozo négliger tolobaka batangi classe mingi te. On fait bato so balukaka ba omoni na via yonga aloba classe ya na tina te organisation ya vie ya mutu eleki classe. Imaginez-vous Kofi universitaire mutu ya mayele ebele mais Kofi ça asa mal organisé par rapport à artiste musicien comme il fait Regola. Kofi lelo na classe ebele atangi na mayele toyebeli Kofi faire Regola leki na organisation lelo. Organisation de bataille partout dans le monde. Je tiens à remercier et à saluer Yannick Kaenga, la monnaie invisible. Mon très cher frère et ami Yannick Kaenga. En tout cas, on a péché Bambote vraiment Yannick Kaenga, Lévi Sabotana, Batutu Balingarabiso à Cardozo Fashion, na Katia Belgique et Dazoflex et Kati Bonzenga, Batutu Balingarabiso partout. Le temps on dit Ferregola. Bien appétit na bazo sabeke on panza balo suba kolokana bien ngana panza te relation affaire na Kofi na ko panza te na pesi exemple ya Cindy ke Cindy adnimi babala na Kofi Olomide par rapport ya intérêt ya bi ke via ça ba parler mais nga conseil na yebisa Cindy Kofi asaka na 4 parcelles na 40 ya carrière nyonso afsiti asali ba faire ba sali na bango ta muke me faire asa mayele belé côté organisation vie ese na mutu akende kaka tobola ba université ndenge Kofi atobol faut mieux que tunatanga na ngai teke na sala ba université na sala eloko te Kofi asala ba bien te lelo faire soki tokomi kotanga ba bien oyo faire azui na musique na organisation oyo faire asali na tamuke wali ba artiste neti ba faire ba yoksa ba yaya ebele soni hein. Mais j'étais. Il y a de la polémique. Il y a de ministère de la République démocratique du Congo. Peu dans le monde. Na ba baza banda na Europe na Amérique. Baza na mapango pour les faire. Non, na lobby te ke motana na mapango pour les faire azate mais na lobby pour faire azate compter parmi ba artistes au baza très bien organisé. En plus ngande na bo soki na landa exemple ya mutu. Ponga na sala organisé. Artiste ali pour na landa affaires. Parce que babis mais nga na kole na vie ya pasi tenyaka ba faire ba beta ba histoire na bango isa na nenge ba biso to beta ba histoire parce que kotala lelo ba artiste mususu neti lelo batu ba koma koza ndeko na biso oyo to vivre vie ya ba aventure ti to bimisi mutu héritier wata to koma comparer na so héritier na faire héritier yemoko place héritier yemoko place aza akamara vraiment congolais que ba comparer ngai na faire héritier ça mutu to comparer na faire était parce que héritier asa parmi ba artiste baza mal organisé na vie asa mapango ngwa héritier lupango ne est-ce que c'est vrai yo ken piana aux 8 heures au compter mapango akofolo ndio mungu ya 4 et bongo sko héritier ngai na héritier na Congo mutaleki muninga te bonga pe na Congo na somba 2 parcelles héritier lupango ne a cher a somba za matete $30,000 mais ce qui est bien bozo pour ya makambo la ki sanga lupango ngai na héritier to ko sala guerre na faire te pour faire aza muta niveau na bisote ngai na héritier nde to za bato niveau moko ya za 2 parcelles na pe na somba ka 2 parcelles mage babuka ngandako ngai na héritier to za ne bato to ko swa na ya matete ko $30,000 ce qui va boy pe na montant oh ya bien filé coûte za 30,000 te oh héritier bien fila le qui dans organisation oh mais na zo ebisa bien filé qui héritier na si quoi problème to za nango awa to zo luka to comparer artiste to ebi na biso oyo aleki na ye oyo quel permet qui c'est bien à part qui journalisme à part information dengue au pousse na réprimer la ministère des informations au côté capé na kolandela pe que non côté mapango boy o aleki ozo capé te ko sala investigation qui o aleki na mbongo o aleki na mapango o aleki na organisation sur le plan vie ya vie privée to yo kendaka ndemo sala so yo comme tala mira na ne toboka ki Julien c'est la dans génération oh muta artiste aliboso sombaka ndako za fait
asombaka ngo na Kitambo en face ya hôpital ya Kitambo wana oyebi ndako wana oyo atekaka ya basali projet les marquis mais wana bafali bafana na bandako ya baparents oui je pas fali wana fali asafande pa bandako ya baparents mon frère tozala clair fali vene bande bonga ya fali asali ba orchestre oh maintenant lobi bo er faire gola asombi ndako nayebi ane asombi ndako te les marqués bande ya nini les marqués bande na ba 2003 ba 2003 non 2000 soki 2003 ba 2003 basali les marqués 2004 tant voilà basali monde arabe voilà et puis bon ezalaki oui goza basali voilà siko faire école la somba déjà lupango wana nanu mais non yoka pe que héritier na intervention pe mususu ba biga somba pe lupango déjà à l'époque déjà tant ozaka na ya ezala makambo ya lokuko sa le kati bongo siko ezape na ba mapango musu otoko contracter na liste mutasomi mapango nati ya omoni lupango ya ndeko na biso fere ezalaka lupango ya munene ezalaka en face ya nini mwaoki ya Kitambo wana hôpital ya Kitambo ezala lupango ya munene na makadami ya munene asobango na époque azanano na maison mère na ba 2000 ba 99 ba 99 wana nde bafali ba test na quartier la tête sikoyo soki lelo ata bafali bakoma na niveau bakoma toloba teke tocompare jamais fali na fere na makambo oyo etali baorganisation parce que fere azala organise liboso ya fali oso comprendre donc ken pe na mambolo bi boza m'assure que nani fere gola a organisé par rapport à l'économie par rapport à fali par rapport à te nalobi boye fere gola na génération na bango soki bazwaka kuya kosomba mapango c'est parce que faire egola aza jeune ya liboso oyo alakisaka bango nzela basomba mapango jeune ya liboso oyo alakisaka bango ke fotoluka mikanda na poto kasi fotondima achaki moto na makambo nazwa mokanda moto ya liboso na poto mais faire te yosko bainformation nyonso nini natuna nano oyebi nyonso wana keni mpe na sikoyo bongo na yo eza na ndenge nini ndenge oyebi ke efali na fere est-ce que oyebi ke efali mpe po azwa mokanda asalaka libala oyo lelo kofi asali na sindi libala kaka ya frappe ye mpe alandaki mokanda ndenge sindi azolanda mpe babia ya kofi babala nde ya bafrappe oyo bongo nani apesa afali mokanda ya poto ser na biso nikiti eske libala yango ezali lelo fe na biso fali aza na ser na biso oyo apesa ye mokanda te kobosana te ke séparation eza réel ken mpe na oyebi ke eza facilité oyebi ke eza facilité ke eza na bato mosusu mpe abotala mpe keno mpona avantage pourquoi mpo olobi keno te na moment wana bazalaki na relation amoureuse oyo ke bamonaki ke c'est bon epesi passe pour ke mwasi andima mobali andima seke ezalaki mpe keno batalaki mpe baavantage na ndenge wana siko eza vie privé moye tokota yango eza te eza vie privé na bango eza bafrappe elekaka na ndenge ya eza bafrappe elekaka na ndenge ya musike babino balobaki awa biba mituka nyonso bozala omona biso nango tozala ozwa nde basi toosina basi bambongo baosombela biso bamituka baoya sikoyo na komba balider voilà babino balobaki babino balobaki eza neti bamikanda bazalaki kokosakosa basi ya bato bana bato ya basi akotisi yo aluki na intérêt ya mokanda epa na yo me alingako te osoki olingaki motu yo okotisi ye mwana ndeni okomi libala yango kasi osokope nga naza neti nga okokompare nga na fali te na musicien moko te mpo nga naboti kaka na mwasi moko bana nyonso tu nasala mariage ya frappe te ti lelo toza na mwasi wana mais oyebi ke ken mpe na novandi mpe na oyebi ke sango epanzanaki makasi ken mpe na akabwani na madame na ye oyebi ke nga ntango soki nazotalaka ngo kaka bo emona a partir ya poto ya bosoki nabengi patience tozosolola patience abenga tozosolola naotala yo me naotala kaka mokili bon votre pression par rapport mpona tuna yebi patience ye moko azala koseka population abi bapanzaki nga sango te tokabwani na mobali na ngai mobali ya vi na ngai makambo nyonso me lelo yo moko ezakosala no ndeni ta bazobaki no te ken mpe na kuna patience na kisasa bango nyonso boyokani ndeke boboma moto uso ate ezalaki no ndeni te chaque moto ayebi mwasi na ye ndenge bazalaka ata moto yango epeli me chaque moto ayebi mwasi na ye
biso na basi oyo bafukamaka tro na mabondeli Ok, oyo kansiti babiso tokoma oloba makambo ya nzambe totika makambo ya bamiziki ezaka mpo mabondeli mpe ya musique mozobenda nabenda nini bato baosala bamariage ya bafatire siko tolobaka te nakofemela na exemple na yo oyalanda exemple na nga te kutu kofi alanda exemple na nga ndeni asi abali liste eza molai ya basi abalaki soki kofi alanda exemple na nga ifo mokili mpe na babandela mokili oyo abali mwasi moko nabota mpe na mwasi moko mekeni piano ebike balobaka nano so osisi na kokati ebale te koloba mabe ya ngando biso nyonso toza na kati ya kusa likambo yango mosu bato mosu bakoba peke no keni piano lelo oseki kofelo mide pa loba nyonso defande oyo oza na memi molongo na kofiki obotia keni mpe nayoka na sansi azoloba ke oza na kati nano ya kusa yango parce que ata kofelo mide totemanaka na kofelo mide ndenge ozobela na part ya kofelo mide na ndimi teke mutu na vie akoki koloba ke nabotama nazala aventurier mwasi mpe akoloba teke nabota papa to mobali mpe akoloba mama baréalité ya vie ezali nde moto moto aza na prince na ye mpe nde mpe moto na moto aza na baréalité na ye nayebi te mpo na yo na réalité ya kofelo mide na makambo nyonso olomoni oko edérange omoni ye lokola aventurier me ndenga mpe nayebi ndenge olobi na mayele ya kofelo mide kondima amema sindi lekeya na miso ya bato na kamera emonani atelemaki seke apesaki ye aval mabo uswa te bugumese ezalaki nango bongo me bugumese nde moto atangaki kaka na nkombo ya lokola mokili yebi na ndenge ya kofelo mide toloba makambo bugumese asali yo ozosenga bugumese batika ye libre na congo bazindira bino mpe na baencourageaka makambo semblaki nango regrete fort yo ozosoutenir makambo esalami wana nai na bango ndeni gafe esalami mokili mobimbe moni babugumese lelo baza babugumese ya lokuta bugumese ya sele akenda kobukanga ndako oyo bugumese ake kosala mariage ya kofi na sili baaventure oyo babugumese bokomi kosala esala biso motema pasi. En tout cas, un grand merci. Retrouvons-nous ce 31 mars 2026 dans Leaf Club. Leaf Club, ici quand on a la match. Et quand j'ai venu nombreux, ici quand on a artiste musicien, sur la Kati, il y a Bruxelles, surprise Rosala, Torosana Mindele, Torosana Bisson, sur le coup de la Leaf Club. La Baïbaïbi Leaf Club, ici quand on a after, il y a artiste musicien, Ferrero, awa na kati ya Belgique namoni bongo Yannick Kayenga napesi babote napesi mbote na batutu oyo balingaka biso. Un grand merci na Malolo Timba Malolo Aurore. Un grand merci aussi na Joël Timba, un bon tonton depuis Chicago. Merci beaucoup. Mais c'est les journalistes compétents, c'est-à-dire les journalistes compétents, journalistes responsables, mariés. Et puis moi mon solo Pézali Chameau du désert, Emson, on a fait sur mot depuis le roi, la France, Yoyo Kasserol qui est mon très cher frère et ami confrère, on a fait sur côté, champion Abdallah, quel pied à la magazine. Tout Batali sorti médiatique, na yo, ndenge, au Kendaki, na li solo, ya Mokindola, le fait, Bigo Tanzanie, na li solo, ya Ferrego, la Oyo, qui a dit, Bigo Tanzanie, mois de mars 2016. Ok, intérêt na yo ezalaki nini ya kotanga ndeko na biso ya mwasi ope lelo parfois akoma pe na histoire na ye parfois pe ndenge okutaki na kata studio ezalaki pe ke mosusu lisolo normal ndenge biso tosoka na ba Willy Musheni nde tosoka na ba Tonef Fenge ba Général Oleko ba champion Njeke batu nyonso na yo lokolo okutaki kaka ndeko mwasi na kati ya studio ken pe na pona yo na ba imagination obalisi ba okomisi bango okomisi ye na pe mwasi na mobali ntango balobi ken pia na bima parfois biso nyonso toyebi yango tosala mosala moko koya na studio boye ntango ekomi na niveau ke baenregistre basala banzembo moko boye bakoloba peke non corps étranger bima Précis Eleza akotikala marka uza akotikala Bogard de la presse akotikala Gouffre Golo akotikala Yannick Kayenga akotikala parce que Nancy Basele akotikala parce que bango bazeli to baka cuisine interne ndenge yo ozalaki na kata studio ya Ferrego eza normal ozape pas fali osez pas mandachat osez pas kabose parfois à travers yo fuite pe ko ba faire déplacer yo na ndenge ya musala normal ndenge ba disa biso nyonso na ba orchestre lelo ken bien na 2026 de 2007 à 2026 presque 21 ans intérêt no ezaki ni ken
Bon, merci, je l'ai voté. Moi, ma cambo est le qui est comme si 20 ans passé. Et ça, dans ma moto, que la 19 ans, 20 ans, 21 ans. 19 ans, que la solitaire sur la moto. Et ça va les passer. Pourquoi ça va les passer? Mais les présents, c'est qu'on a en bête à ma sola bon côté parce que yo, y a bien. Ton sounet, tu vas hériter Watanabe. Basala, qu'on la bassère, d'abisso, y a presque, bassère Ariette, bassère Laura. Non, pourquoi on permet aussi? Parce que Ariette, Laura, Bangonios, Otangi, Bazali, Baserna, Biso, Oto, Talaki, Bazalaki, Bamomi a hérité, Bazalaki, Bamomi a hérité à l'époque. Si comment il y a fait, il y a fait les Bolivie, si comme Botika. Ah, au Moni, c'est là. Baser na biso ba Noël pe bazala ba relation na ba fali pe ba veta passé. Ah, siko yo kate pop bino bolingi siko bo mona neti ken piana. Mais c'est quoi pourquoi autant ba vie privée oh yo pose na ba preuve té. So ba lobi ken piana l'état belge et poursuivre yo. Ken peut appeler ça preuve. On va preuve. Ba pesa yo sa ilo putain ta ba longo sa bango na bo putain ta ba longo sa bango ba makambo yo solo ba ona no soto na ba. Mais ya na lobi boy. Na bandi musala yo zana ba misele lote. Yo ken peut so ko sel interview o tala pesu makambo fu mpanzi. Tiza ko tala makambo fu mpanzi te parce que bato mususu bazolunga basala ba débat outi na ngweza débat ya autotine. En plus, eza bere musuto salaka yo muno beta lisolo normal. Ngana beta ngona imagination ya makambo ya bolingo te ndenge yo zoloba. Ngana beta lisolo ya lisolo moko le kaka ba 19 ans passé. On a moni faire école na kati ya studio bazo sola na ingénieur. Siko pona pesa ngo sens ngana tie témoin. Mais ngana yebi na relation donc ce qui est témoin comme moi na mwasi kaka soki ebimi ken pia na lukika ba problème. Bon okoye bisa bato la biso ke faire école na ndeko na biso oya mwasi ndeko na biso congolaise. Ça va se passer. Ndeko na biso tika kombo ken pia na makizendo. Ndeko na biso ya mwasi o azali congolaise. Okoye bisa bato ke ozalaki na ona ba preuve ke bazalaki na mwasi na mobile parce que biso se fait que ba studio ba mission nyonso basi batondaka ebele. C'est place nini na confirmer que bazalaki mwasi na mobile. Parce que dérangeant qui na non na tika liko lobati ke bazalaki mwasi na mobile. Azali faire aza na studio atiki matanga na ye aye koluka libanga pa fe ayaki na te na lobi boye ngana puta na studio relation oyi bakambo ya yelaki na studio ana yebi yango te. OK donc na confirmer bolingo te na confirmer ayelaki libanga te mais ngana mona ye le même jour parce que na loba na lobi na zala na faire na pino sebi denda pino sebi de baso ali solo ya autotune mais faut na pesa moi preuve que mutu moko boye pe ya moi témoin zala ki jour wango moi troisième personne c'est comme si on dirait il y avait quelque chose alors qu'il faut beaucoup pour le moment il va passer la biso tolobaka ba mona ngo si le moni biso ba congolais to yo bimaka ba soba boye kofi olomile bakanga ya kendati makala na makambo kaya ezanga mutu na makolo kofi ayibwaki ka nzembo na ye etuta na ye yango na yango etuta na ye ah ça c'est bon ça elaki si nini bêtise ezalaki wapi soit ken opetaka oyebi ke boye ekozonga boye non bato bakomaka ndeko raisonner na place ya mutu te. OK dans nga raisonnement nanga ezalaki pe na place wana oyo bato bakomisi place yango na te nga alobi yango na sensi wana te parce que si par oreas aza master na ngai totanga na ye place moko nga namonaki eloko ye gene nga mpona oloba kombo na ye eza te okrele pe baproblème parce que mosusu lelo mpe okrele baproblème na ndeni ozomonaka ekomi ke okrele baproblème na ndeni atangi kombo ya motu okrele baproblème na ndeni nde bato bapartageaka oh yo yebi teke ata nalobi kuta azalaki mwasi ya vie na biso me ngai ndenge na yo olandela histoire vie nde motu abetaka fere mosinzo mais oui eza neti ana mbongo na ye azalaki na mbongo ebele ayebi ke petite wana betaka na artiste te mais ya ozo petit ana na makasi kasi so nazongisi susu ekomaka keni yo ozolukaka baproblème vie na biso akufa ye nde azalaki kolanda mwasi moko azala bima na musicien
ozo comprendre siko ekomaki azolukela musicien wana baproblème eza bahistoire oyo nga naye kocomprendre kaka ngai nazwi napesi exemple na comprendre ke bavie na biso baiko mpe bazalaki kozwazwa mpe basi ya bato mpe mais na version oyo opesaki liboso eza lokola ke Igo Tanzab na morgue mwasi na studio ça veut dire que ndenge yo lobi azalaki mwasi na ye parce que l'éthique journalistique pe na déontologie ba confirma que lo o yebi bongo sile ko tata lo yebi teke mwana bato ata omelisie libele suka luka baboti na ye mwasi ya mutu ata ozwi olakisi ye baimmeuble suka kozongela kaka eloko na ye esepelisaka ye bien oyebi yango teke ezalaka bongo eloko nini ya grave tozali komona oyo tomona nanu te na se ya mokili eloko grave ce que ezali mo lelo nde tokomi boye mutu nyonso aza na badepase na ye ozomona quelque elo ya mosusu yo mpe ndenge tobeti lisolo ya madame na biso omonake oza mpe na lepase no mete olinga te ezonga kaka bon mais lokola yo moko éclairci ke eloko ezalaki te ebongo na yebi soki ezalaki makambo balepase ngai nakomi omona yango nde na bacommentaire nakomi oza nde baapel keni tala kutu lisolo yango ezalaka boye azalaka nde pire fere vie nde sikoyo azalaki kotia makambo yango molungi ye nde moto abebisaka makambo nde nakomi ozwa nde sikoyo baapel ya bato yo ndenge ezalaki ozwi eto information na source otraite yango ozalaki brite otraite otai oyo akoloba na télévision oyeka mama kobeti suka nde nga sikoyo nayebi na ngai te namoni kaka bato nde bakomi koexplika so réalité lisolo yango ezalaki nde boye vie nde ayaka koluka baproblème na fere azalaki na ye innocent fere ayebanaka na petite ya avant kutu vie ayeba ye don naye kosiko kopesa fere pena raison me bavie na biso ya baprêtre baza mpe mitema mabe bayaka kolukela baartiste mpe baproblème zela ezaka neti lelo vie na biso Vital Kamerhe akufi oke kokuta mida na jibe na studio nanu bakundi Vital Kamerhe te napesaka exemple eza neti lelo Vital Kamerhe aye koseme desordre na couple ya jibe donc nayo comprendre bien makambo eza kaka système ya Vital Kamerhe ebanda nango kala ozokopa place na yo ozwa siko boule na bisaki makambo oyo baji bamoni eza makambo oyo baleki na ye mpe bafere baheritier bamona yango kala na bapali ebongo sikoyo jour mobali oyo ya niki ya sikoyo ke akufi oyo okuta niki na kati ya studio na fali sikoyo oloba sikoni ezaka bameme histoire ezose répété nango baprêtre balingi koya kokota na babilanga ya bamusicien yango ezocrée badésordre. Mais on voit dire qu'elle peut selon mes informations, il y avait rien du tout entre Serre Nabiso na artiste. Anga nayebi te, nayebi nanga te. Mais ndenge nga azoka nayebi ndenge bato babengi nga bapesi nga bainformation. Petite sœur azalaka pire petit affaire avant bayebana na Igo Tanzania. Pire petit affaire avant bayebana na Igo Tanzania. Igo Tanzania bazalaka sepela na relation wana te. Yango azalaka kocréer faire ba problème que son ami repose un peu vers Igo Tanzania. Ah na pesi bana lemba nyonso mbote. Ko via akufi na grenade ndenge wilingo makufi petite sœur sikwa luki. Kasi tot sur le pécal. Liwana nga na sepela na mote parce que que ça la biso passe parce que ngamo pe nazamo na lemba dernièrement kutuna ba ke Igo Tanzania bazala fi na ngama matilanga ba soki ezaki bongo fa pas kuto beta sona parce que ça parmi ba biloko esoka ngama kasi ngana za mutu oyo amona ye pe na bo ngana mona vie akatisa prince azokatisa wana na immeuble BCDC alors na bi vie mais kuna masasi ebeta tant qu'il na so eloko moko boy mais na rien à pourquoi vie adai na mona na Mercedes 190 ou 180 190 tango beti so na oki passe parce que na mondenge sala ki famille mobimba passe bana lemba nyonso ba Blitas Makanda bango so ba Alpha Bonginda en tout cas le monument pe ya vie na lancer message na bato la biso partout dans le monde ba autorité na biso ya mboka na mona ki batindela nga image taki natif pe ya lemba monument ya vie ezonga ba koisa ki yango ba le so ko ba koisa ki yango donc ça dit que monument ya vie ezonga pe molimo na epema na quelqu'un na makiseko donc pour tout se comprendre bien
na paramètre wana na baye o batala biso partout on va comprendre que yom to yela ki biso biso il y avait rien du tout entre frère na sœur na biso ngalo baki on intention ya mabete ke bota ba problème hollandais ken piana non limbo le loko na ebi ke na songo te baba bafungola mato mtom to tala on intention na yo il faut limbo la ken ngasi ko na ebi te ke ko créer ba sujet na ba mbonge o créer na ba internet yo mto balance avec internet yo so aucun internet boy ozongisi yango boy ba te ke tango ba bongo ekene ndenge kende na kibongo omona ke lelo mtu na mtu zaza na position na ye bazali na ba bongo mwana ana za libela kitoko mono asi mwa sango ana nzoto wana ataza mwasi na yo te kolinga ye komona kai nani komona nani nazali kofanda naye na babiso mibale boye chaque jour tokuta na chete tozotanga naye na alliance ya ero ne za bazo rekete mabe abikwani na ebe na kena kolusa likamobo oyo donc ça dit que ya on ça pour masik pour quel pena na bien yo mo ibete que exemple no pesa na sala mungi makasi bon eza exemple penate eza lisolo oyo eleka en réalité eza exemple te so napesaki exemple ya lokuta la nalingai na regrete mais eza nga pesa na exemple mo boya bato bamonake nga na fanda na baministère ba 20 ans passé umeli na bango oui nasalaki wana intention te ke na bimisa mwa mwasi ya bato mabe bien faire mabe soki mpe crp collègue na yo ancien collègue na yo otanga na so pa monaki yango mabe nazwa numéro na nga benga numéro na nga yango wana benga okolancer message dans les bons dans les calmes mais okolancer message dans les bons dans les calmes ngana tozalaka bapire jour asuka tokutana na ye ezalaka na zana kinkole na mabongo wana place bato bakenda waliambisi tozalaka ngai eza lokola alpha bonginda soki na poser acte mwa malamu te nayebi ke Laetitia bonginda akobenga Jean-François Limbisangai na Peter Simakana. Julien siko mutonga na obeta lisolo mwa mwasonga na obeta lisolo na obeta ngwa les pasa camarade na ngai. Suka to bebisela bebisa imana kama 20 ans passé. Siko lisolo to obeta oyo. Makambo ko to obeta jibe na amida ofana na ndako jibete ya. Da makambo to solo la oyo. Ezama solo mo oyo ngana ebike master na nga na obeta lisolo ne na nenga de aza master na nga moi ça master na nga to ya ezanti botangi place mo bofanda ka ba moko bino mibale ko lancer pe ka message ke camarade na alimbisanga te moni mabe limbisanga par rapport à ezali kambo ya kolimbisa te po ngalo yango na intention ya mabete na lobi po kombo na ye babwaka ka zaka même moi si babwaka ka moi si asango ezanti mutu mwa obeta lisoto zaina Angel Muswahili na bateke obimisi kombo asera na biso na ba media non aza déjà kombo eza koni déjà si pa Horace pasi ba kofi ba bwaka ka faire bwaka kimbala et cet album so batu batana de kitoko azana ngo na nzoto azana ngo ke kani tia beta masolo bongo jamais moi na kofana na musicien tika e bongo batu batana ka pona côté na ye soki nalobaka fimo boye ya simple ane na nzoto te ana nsima te bato balinga bazwa makamboya aza na nzoto te mwana ana aza na nzoto ya bien te mais oui ana nzoto pena soki yo moko mpe omoni yango okolelake mpo na nini ayeka kolanda fere atika yo babimisi na studio yaya babimisi nga na studio nazwi mpe ta ya kosola na mwana yango te nanyonga nde nabombela fere mpe nakanda ke olia pekisa kutu mwana yango ke tika ke naza motu na nga tika aye mpo na nga na fere asoutenir peti yango mpe na bima mais eza nango grave te ça m'a pas 20 ans passé donc Ken Pena tout le monde déjà depuis qu'il y a qui concerne avec la femme de gaz bazala qui a bêté vraiment qui toko tout le monde peut balobeso ba yaki ba chaki pe quoi na makambo tout donc très bien vraiment et ba bien artiste musicien fallait pour pas concert les deux dans les 3 mai
N'habitez pas na yo moni on sikoyo eloko na oyoka awa fali azosenga soki 50 000 visa kuna mpona kotondisa stade bon fali biso totindaki 50 000 visa na Kinshasa bon biso totindaki fali vraiment te aexplike biso ki asali solde out na concert na ye ya stade de France po fali alobi asali solde out ateki 90 000 billets seke bato wana oyo basombaki babillet toza na posa na bango tomona bango na kati ya stade fali soki bato wana tomoni bango te soki stade wana tomoni etondi te bino bokoma na baje moko boye soki bato baye koloba réalité ya makambo bamoni okomi kotinda babandi na yo oyo yo créa ekiri awa na Belgique ya solo babandi baya sikoyo comment ça fait-il moto ozobeta stade de France oza trop seki oteki babillet mais ozoluka ba 50 000 visa seke fali ateki kaka 40 000 place 50 000 yana peut-être ye moko asombaki yango na bastaff na ye bazoluka bato baya mpo baremplir ya tozwa information na wapi na ndeni na bato baza na kati ya molongo batambolaka na fali bayebisinga babi bazoluka 50 000 eza pour la première fois 50 000 visa ezobima na Congo eponi te komoni yango mpe na ndenge ya comment dirais-je omoni yango mpe na ndenge ke gouvernement mpe esoutenir yango parce que tant tomona est-ce que bike na baministère ya justice baministère ya affaires étrangères baministère ya sport est-ce que oyebi ke bavisa mpe na babukie mpe mbongo mpe na booloba mpe ke ebimaka mpe mpona osama bango est-ce que oyebi ke oyokaki information te na match ya Maroc ezali mpona lokumu ya drapeau ya république démocratique du Congo bien te tolongaki oyokaki teke no na coupe d'Afrique bato na Belgique bakendaki bato na France bakendaki bato ya Congo bakendaki non eza mabe te ezali wana mpe eza fete mais zile botatala eza mabe te tolobi biso topekisi teke gouvernement soutenir fali te azosala événement monene mais ezala officiellement ke natekaki na nga kaka 40 000 billets le reste ya babillet wana eza makio na peut-être tozoluka nde tobema nde bato baya koremplir le reste oyebi makambo ya koloba ke ngai nasali sold out ezotraumatize mpe baartiste mosusu bazomimona neti baza kobeta kuna bakozala baincapable ya kotondisa fali nde aza capable aza na niveau bamete gi na intervention ya bato oyo bakotondisa soki ekomi outa na balubumbashi na bambandaka na babwende bapesa bato bavisa po bakende po toyoki stratégie moko eza soki bazwi bato ebele na Kinshasa ekorevese bakomi koluka bato na babandundu na bayinongo bakomi koluka bato na bambale na babosinga na babokote na bampite dantakelo mpe na bavillage po bato wana baya Kinshasa bapesa bango bavisa mpo baya rapide mpo epesa mbongo ya makelele te wana ezaka oyo tozoyoka toyebi te soki eza vrai me ndenge nga na etangeli oyo bamboka wana bokote ezali na 1000 personnes fo babima wapi na bokote na mpite mboka moko mona yango mpite kota basengele eza na 500 personnes fo babima na mpite ezali na bato oyo il faut babima na mboko nini oyo ezaka mfasi ya inongo wana mboko nini kombo nango nini mbale kuna baosenga ba 5000 personnes siko ken pena nani akofinanse siko mpona yo babiloko wana nyonso ezali artiste ya gouvernement ou bien bango moko nde bakofinanse nayebi te selon information oyo nyonso basengi tout le monde oyo akoya po akende condition tokende boloko soki yaya nana kanda na ye te nga naza kanda na ye te me baza bato moko baza mitema mabe baza ali mitema mabe basi mwasi na bana si baya na bango me bango ifo bazala fali atika nde fanda na okimia fali atika nde kotindaka bato na ye bakomanga na bapage ke naza liboma bakomanga na page baliboma na ape père de famille wana ezaki motema mabe oyo fali azotinda bato bakomaka bongo oyebike misike ekendaka bono ntango yo mpoza ovanda na fali pupa mpe nyonso ya fere ezalaki ka mabe
père ayemba mabe nani ayemba bi mabe ya fale za ika nyonso malamu obose ki musique mais le problème est sali musique le loko musique memango keto bo musique ke na banda makambo ngo te na banda makambo wana bien sûr mais musique ke na bongo mais lelo soki oke makambo ya koyemba toko comparer lelo fali na fere na bomina mbeli ken piano soki toke na ndenge koyemba toko comparer ka jamais fali na fere na koyemba tango bi ba comparer fali na fere na oyemba pona yo ken piano omoni yango ke mais pona nga esaka ke fere akoleka fali na koyemba ti mokili kokufa eza histoire ya papa wemba na kofi ok fali tokokomparaka ye na fere te na succès fali akolekaka kaka fere na succès fali aza likolo ya fere kote ya makambo etali succès ya musique mais makambo etali koyemba boye koyemba tokokomparaka jamais fali na fere na makambo etali koyemba parce que fere aza na voix moko naturel oyo ya kobotama bato tina eza biloko kaka tobakiselaka ye mpo eza bainstrument musique ezobotama botama mais bafali sikoyo baza mpena bato oyo bazomérite mpena ototini eya babakisa yango sur version mosusu ya sika lisusu na motema so omoni nga nalobi ozozwi nyonso balukaka na poto ozwi déjà qui mais nalobi boye dans sa reconnaissance asaelinga soki lelo mpe boye ken nati avantage nini oyo fali apesinga na poto avantage yango eza nini ye akostenga eske oyebaka lelo ngai mama na ngai miboma na chambre oyeba yango kenga mama na ngai miboma na chambre bolingaka na ya naloba babilo mosusu oyo ekolelisanga mpe émission mama na ngai miboma na chambre koma ye atika bato koma bango batika bato bafingaka mama na ngai bazofinga mama na ngai ntongo midi po esala mama na ngai mpasi talaka mama na ngai miboma na chambre boyeba liwa mama na ngai bela te liwa mama na ngai yo yokaki abelaka mama na biso amiboma na kati ya chambre azokoka bainsulte te oyo testament bakomi ke mama akomi ke nabanda koloba nanu régime ya Kisekedi esili te nga na badotanga batestament wana tokeni yo na testament mama ya nobi ozakomasi kiponike régime oyo ifo ekufa ere tokende totangi te babiloko tokotanga tokeni mpe nongo explike ngai mpo bapesa biso information tozalaki no nazalaki na okeni mpe babike mama ezalaki ndenge ezalelaki mpo na yo okutaki testament bakuti mama saliliseke na kufine mpo na ekoincide bato ya fali baartiste bazobeta baconcert na bango minene ekoincide bato bazofinga mama na biso bato bafanatike ya fali ekoincide mpe Karine Mokonzi azali kofinga mama na biso liboma mama biso akoka biloko wana te c'est ta sœur nayebi ke lelo déjà makambo nyonso se merci beaucoup tozalaki nga na yo auti mpo obala namoni bacommentaire balobi ke sœur na biso félicitations Karine Mokonzi batali biso partout dans le monde sœur na nga Pauline Lumumba mon vieux Louison Mbata oncle Patrick ya misi ya Maagilene Ngongo Papi Pedra Palmira Mulamba oyo kana sote te azali Papi Pedra azali bazotonga nde ma bijou nde bazotonga bango nyonso baza très bien bango nyonso très bien bijou bijou masinga na biso bamboka la carte le blanc de Bruxelles gaz na gaz oncle Patrick ya misi ya Maagilene Patrick Kafu pe na pesi mbote Kafu je ko tata la continuité nous sommes tout au sala talobi na pesi mbote na Alidor Alidor mais c'est les mariés ya maman na biso Alice Alidor tikitasa ya za na kata mais c'est les mariés na ki fête na ya tuka to lié tout mais na ka mo Alidor ala fanti ya ke ndobal alino bookson te ya mais c'est les mariés kan ya bali mo sini makambo so kimia itaka nga ko faire nga ya mutu ka batondisela nga ba makambo tu na ke na ngona bandiko zo na ba vin na ba makambo so maman na biso Alice Alidor tuka na pesi mbote e bookson na pesi bambote na pesi batutua pesi be masa na Charo mbote beta na pesi nyonso mbote batali biso bosabone na fimbo ken pe na magasin atiba merci pour la petite na biso ya merci beaucoup Amazon sa biso ebele te bige mbala sima Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a ça.
Fali a bato elaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.